Vase de joie topembe ki ya esengo nde ezali bongo mama na likambo ya mokwake oyo ekosala moboku ya milulu ya 21 jours ya jeûne prière 21 jours ya maombi ya kafu oyo ezali bongo organisé kuna na centre évangélique la résurrection de Wenze kobanda le 17 novembre oyo kino le 7 décembre 2025 veut dire na kati ya semaine culte kozala de 17h à 19h15 pe dimanche kozala bongo de 8h30 kino 12h30 okotunanga oti ya milulongo ezali nani yaya l'homme de l'onction fraîche le berger Ombambo Clermi bondi melanga ke yende akozala wana pona kokundola malamu mama na likambo oyo elobi vase de joie pona kopambola libota na nkolo nzambe wa likolo ndeko na ngai ya Brazzaville pe ya Congo Kinshasa cette affaire te regarde rendez-vous à ne pas manquer na numéro 949 na rue Mwila Wenze référence arrêt 753 au kozala mobimba noko ata oza na likambo ndenge nini ata oza na situation nini yaka awa na centre évangélique la résurrection de Wenze nzambe ya berger Ombambo Clermi akoyokisa yo soni soko moke te ya biso erataka te